Angelica la chose, Soso, 18 ans na yo, oyo sombela lupango, zala kuna telema oyo kanga. Angelica la chose, Soso, moteki mapangu na yo olobaka, vandawana telema zala musika oyo kanga. Angelica la chose, Soso, baterrain belé osomba lelo oyo telema wana zala musika oyo kanga. Angelica la chose vanda wana zwa kiti oyoka ngai. Ba chinois bagangi wo, la Chine egangi wo, bongo papa robo agangi ebebeli yo. Angelica la chose Soso, mpote ba papa ba mama bandeko, mpote ba ranto na ba randonnette, mpote batoyo balingaka ranto na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba bolingo, likambo ya kitoko, likambo nini? Le 1er février, ti le 6 février, toza na forum, botu na ngate soki nini, ya kitoko. Yo mutolobaka, ke mboka, secteur nyonso, ba okipango na bapaya. Kotoyo, ba chinois, kotoyo, bendie, kote kuna, ba pakistanais. Alors, yaka na forum, le 1er février, ti le 6 février 2022. Kuna, okoya na compétence na yo, okoya koloba, po makambo na yo, ekokoma, paya nani? Fati Beton. Tala yo, ozoloba, papa robo, olie, yango longoli maske. Me yo pe yaka, na compétence na yo, yaka koloba, na forum, le 1er ti le 6, yo pokolia. En plus, bandekono, tangu, tokozwa, ba secteur wana, bakoteka susu lupango te, mais soko yete, bapaya, bazwa toujours na secteur wana, bandekono, bakende bwaka ngunda, wapi, na kanku, popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton, bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango, oselumuki, okwei, obukani mokwali soko. Angelica, la chose. Yo lo kutaboye ndenge nini. Bimisa vérité. Bon, osomba lupangu na 18 ans. Mais bimisa vérité, sukisa tina suka. Mbongo wana ozwaki wapi. Kolobate obana kosala ba commerce. Kolobate ke na 16 ans ozako kede alunda. Toyebi ozako tambula mwana kata singa toyebi. Mozako sala commerce te. Ozako mema biloko comme otekaka biloko. Oke na ba ser na yo na ba vie. Mezalaki pona koteka nde nzoto. Bien sûr, moko bozako zala
na moboti na yo. Mais na 18 ans mbongo osombaki lupango ozwaki wapi? Bimisa sekele. Yebisa biso pe mutu oyo bopia diama na ye. Si bozwa mbongo boteka diama osomba lupango bavie na yo pe banginda deja. Banginda te me bazwaki parti ebele na bango. Problème eza te. Me yebisa biso mutu wana botia ye wapi? Mutu wana azalaki mwana poto. Akendaki Angola tie lunda po asala bafere azonga poto. Sima kende kin. Botia ye wapi? Angelica la chose. Loba tina suka. Loba bato bayoka, mukili bayoka. Soki bakotia yo place moko te na Diego. Diego oyo autako boma mwasa bato. Soki bako compare na Diego te. Angelica la chose. Ozalaki awa. Soki Karine bengi yo madame. D'abord azako bengo madame te. Karine a surnommaki yo madame. Ko benga madame na ko surnomme madame eza différent. Yo lokolo za soso. Olingaka batia yo mo ba ingrédient na nzoto. Alors Karine alobaki bon. Tika na surnomme ye madame. Eko simba pe lokola za frapper. Alors, yo tango ba surnomaki yo madame Angelica la chose soso. Tango ba surnomaki yo madame. Ozo tambula na voiture. Ozo sala vidéo bazo filmer yo. Olobi ngai nazalaka kaboy. Nazaleti mobali. Soki na lamuki 5 heures. Nazonga ka ba 22 heures. Soki mukolo wana bomoninga na Karine to na mutu. Boyeba bokomona nga kaka 3 heures du temps. Menga vi nanga musala. Musala kaka yango na liaka. Yango na lesaka famille. Na jeep na ba garde corps. Na porte kuna ba garde corps. Mapangu nga na sakanaka te. Na somba ba terrain ebele. Mwana poto oye na tekeli yo ndambo. Nyonso eza yanga moko. Kuna na tia bato ebele. Ba misusu bazo pasula mabanga. Ba misusu bazo pasula zelo. Okepe o filme. Ba filme yo bien sûr. Alors soki yo zali madame. Ozali muto ba surnomme madame te. Mais c'est quoi pourquoi? Ozo vendre la biso 14 heures na live. Journée ça na 24 heures. 8 heures du temps ya kolala. 3 heures du temps ya kosukula na kobongisa nzoto. Etikali combien? Na temps ya kolamba siko yo ozo vendre 14 heures na live. Ba terrain otekaka ekomi ya nani? Angelica la Madeleine la chose. Ba terrain oyo tekaka ekomi ya nani? Soso. Soso osuka wana te. Olobi ngana ndako nazala mobali. Soko moni mobali obangi yo moko. Ozwi pe photo kangi yo. Okangi ye ndambu. Olobi na lakisi bino kaka ndambu. Ye akotaka na ba image te. Parce que azali mbila. Azali na fonction na ye na mbila. Na musala kisoda. Alors, bato pe bandimi. Balobi te. Angelica mobali ne. Fazala kaka colonel Mata. Ou bien lieutenant Mata likolo. Mazali sous-officier te. Azape likilite. Mais c'est koyo mobali yango ya soda gradé akenda wapi. Po otozo yoka obangaka. Bobotia na ye mwana wana azana Turquie. Azala na Congo sans papier, sans domicile fixe, sans argent de poche,
sans mosala azala na eloko te kaka yo. Ah, Angelica Madelena, la chose étiquette no ya mobali ye wana komi na Turquie. Ozo sambwisa ye pe na ba live. Olo bobanga kaisima ocholi ye. Angelica Madelena, la chose. Ozui okena bandal. Ozo lakisa ba construction sika. Olobi oza nango moko te. Oza nango ebele. Tala ba mapangu. Ozo somba, ozo tonga. Ozo somba, ozo tonga. Yo sakanaka te. Musalo salaka yango yo. Ale batu nyoso. Babengi yo madame. Pamba te Karine Mokonzi la baronne. Asirnomaki yo madame. Angelica Madelena, la chose. Olobi ngai ndenge na zaboy. Bakamyo minene oyo ekotaka na Zairawa. Eketi Kisasa. Fournisseur munene ya basima ezanga. Na yaka na bakamyo minene. Beskania. Elongwe na Ngola. Ekoti lufu. Chaque camion. Na 500 sacs ya sima. Ngana za mutako sakana te. Alors, Angelica Madelena, la chose, 500, chaque camion, 500 sacs à ciment et kewapi. 4 camions, 2000 sacs à ciment et kewapi. Oboyi mbongo, 14 heures na live. Ozolia na mbongo ya simate. Mozolia na kombo ya la baronne. Oya sirnomaki yo madame. Oro respecte sirno na yo wana. Bien sûr nga o risque nango. Oya ko compare yo na Tabu Fatou. La baronne abenda yo. Litoi. Abenda o matoi te. Litoi. Oya katikati sa makolo na yo. Makutu. Abendi yango makasa lobi. Ngai atato komi distance. Na Tabu Fatou, ko compare na yote. Tabu Fatou, aza mise en scène te, mazali réalité. Azali te, ba film moto talaka, ya mise en scène. Mais yo, ozali, madame o ngana surnommé, ya mise en scène. Yo za mise en scène, ozo jouer rôle ya madame. Ozo jouer rôle, otekaka ba sima. Ozo jouer rôle otekaka mapangu okonstruyaka ozana bandaku na ba boutique. Ozo jouer rôle osomba 500 terrains o engagea 3000 employés. Ozo jouer ba rôle wana na mise en scène mais na réalité ozali kimpwaka. Aïe aïe aïe, la baronne Yopé. Babendaka moninga matoi. Babendaka litoi te. Oh. Ata zalaki madame ya sirno pamba. Fo bende matoi. Ozwi litoi. Osimbi bisika balataka eloko matoi. Obendi. Obendi peka malembe. Obendi so litoi mosusu. Obendi matoi. Me yo bendaki moko. Litoi. Ah. Na yebite makuta ngo so esari kangama olataki bagan na asi la baronne olataki bagan sokolataki bagante seka sokolaki maboko na biloko na bakisi oto sokolaka siko ba oya ba désinfectant. Ay, Angelica, la chose yo oyo zo vanda siko na caméra yebisa biso sikoyo. Olobaki okende visitaka bana no tout le temps na Brésil. Chaque mois, chaque 2 mois oza kuna. Soko sali ba faire na Congo, soko pemi ba moto moni ete yebozwi avion okomi na Luanda. Na Luanda susu tala mapango somba oza na tante. Soko komi kuna mbala moko na Brésil. Osalaka 3 jours, 1 semaine otiki mbongo tali bana ozongi.
Mais Angelica la chose, c'est koyo 14 heures du temps na live. Ozolia, ozomela. Ozolesa ba petit poussin na yo. Oya ozotia na ndako mibali. Ozolesa susu ba petit poussin oyo moko bota. Bazana Brésil. Mama na yo olesaka ete. Mama na yo aliaka na mbongo ne yaki infirmière. Mbongo tindaka pona kolesa kaka bana no na kolatisa bango. D'avance faut futaka mama na yo salaire. Po kende kengelaka yo 5 bana. Ah, yo kindoki te. Donc yo bando bota oza penza soso yo. Oza soso. Donc soki yo boti kaka pa oye ovandeli ba maki orie bana balandaka yo otiki bango wana. Yo keina o matili kola miro sote tata. Oh. Olinga koyoka kote bazobelela kokodioko te. Chance kuto kutana kokodioko ya théâtre te ya comédien. Bon, oyo pozala na yazaka kokodioko. Mais sikoyo ya gigolo. Ya Mario sans ressources. Ponga na respecta ba Mario na ba gigolo. Mais ba Mario na ba gigolo oyoyo. Ba yebi atako luka ko contribuer moi muke na vie ya famille na mwasi na ye. Mais oya yo obambai ba grade soda officier amona na pamba te pona musala salaka make mona na kuna musika azolinga pa mata na dingi na dingi ko mibenga nani capitaine. Ay nkolo awa ezande ba problème soso yo osambwa na poto biso na poto soso esambwa soso okokemba yo soso kimpwaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP qui a mata et boss de boss, il y a rien danger. Donc on va s'entendre la zaki. Bu, ya boss na biso JP qui ama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP qui ama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.